maman bala mwana ko bala ete. O maman mo bali nanga. Zanal kamba ko bala te. Ko tapone moto ezaka na ba moito kufa. Fa kufa na ete. Nana ko linga. Siko kufa bonga bosuka wa. Siko so kufa bonga bosani bonga mavanda. Kaipona kufa. So ina ta kufa ki bonga sani. Tempo mama. O mama ngasamba ka bongo. Tempo ya nini ngai na kote mami. Mama te. Na mama ta to lele ngana na sisi mama. Et comment on a information alaka piéger mobile nanga pour comment ni mobile nanga violer mwana. Yelo ko esi. Ale bobenga pa molera ya. Botala. O fudi se amani to lingi lopango. Lopango ite. Lopango ite. Mbongo ite. Nanga bo makane bokota. Bolia sute bolale la loso poto. Boliate. Mama no se no loso poto bolia ona mungwa. Bokende. Et puis ndako se bokota bokota ngoma kolongula ma papa na bina salitete. Bosi boyoka ki bosala ba boyoka bosali complot na no ya réussir. Bosa ba hypocrite mwana. Na balabala. Poni bo fanda na balabala te. Ama fana. Poni ko le bisobo. To kuna kufia. Na kufia. Mamisa luba bende. Bambua banyama bataba. Banyama. Bokasi ndako ne bongela. Ba hypocrite. Maman la moine, il faut pasteur, il faut prophète. On m'a entier avant l'ito, il a des mimi. On m'a coupé ça avant l'ito, il a des mimi. Ingaye. Maman bima ndakuna na boy. Maman la bima ndakuna na sabu babe. Maman za miss le quoi chinois ya bili kambon mami sa fun maman soki amoni of mari. Maman azana lobela bangala bakipa na bango ta ko bimelo pe na mobile no to kanisa mona oke maman muto bima na mobile no. Miti ko ba bona boire maman libanda kasi. Te ko boka te meyo sana nde yoyi. Za fe na la bibo na cuisine. Ata elo ni bosa. Ko me bosa la kuyo. Kata singane. Non mama. Pourquoi tu as monté mon humanité? Hein? Vous avez pensé à l'Iban, kufa. Pour niveau comme lui, ba maman na ba maman ba comme tina niveau na bete ko tu solo pour ani pour yo zalaki. Yo ko tune muto bete nga ke tango to kinda ke leka ki bozo nga ki baluka e boy. Pona nga na kusa to bunda mi mama beta e. To kunde ku te belete. Ko sakana ngate. Yo tango ye kuna nga na ebiso makambu. Na ba na ozo makambu na ebiso me mango yo yebisa mama. Singa na bobe menga na yo. Siko yo yebisa mama poani. Kwa kendo so o sala ko na premier épisode tour to kalene na nzela. Moni mame bakata, moni mama sala ki ani amukie. Tour yo to zena kuemola ke ndaka kilti matina ki ndo kinaza na ngwala akosa batake na bakiti matina na ngwala ko linganga te. Poso ko lingainga, o ki jamais ko permettre maman. Oh, alongola makone aya kuna ko ça des ordres. Et puis o yebi maman ça muto attention. O zo makambo bomba te biloba ba pla zanga tina le maman bi me estomac yo so bela wana. Copine, non yo ka bien te. Dala, o ko maka muto. Non yo ka bien te. Ko maka boye. Non, yo ka bien. Yo ko kufa mutoza pe. Ni fala to maki osimba nzoto kasi mama wana lokwa za brutal abeti mama na place mabe mama ko ya kufi. Yo linga botela mama. Ngape na oboma eti. Bonga lobo na tike bonga. Ngape na obambelo ka kufa. Seke boya kati. Tenga no ya. Boya ezamda. Yo zabiti mama kai pa na ngai pa mbala. Popine bala. Na obala si. Bala tango zo libala na yo. Bokilo na asali ngai obeti bokilo na yo. Te pa na ngako ya kate na lo. Ya pa mama ko sa makasi. Wana bitu mama kasi no ya. Oza penza zo akoya banda lelo mama ko tata banda lelo arobano ya chaque jour mama ya ka popina akoya kuna parce que ayebi wa lukeli oti alukeli ngai pema tension no ya kituna ko na nzo nga moko e bana ko te silite oni za weze bande ba kata lo ko luki mutuna nga akozwa yango na tikele tante babala mama eza suki babala yo eza raison te ke ba comme ce système ba pesa bino mbongo kanga munoko na zo ba mwana yo bo za zo boza mayele te bazo ilomba na tina kati anda babala nga no ndima pekese ko babala yo ngata ta bino tanga bala tanga ilanga basa kati anda mama yo na nibisa lele nani ponyo ko so caractère na ngatu bien yande ko no popine hein yo ponyo ko caractère na biso te babala nga mama mama bobo amobali Salomon ko Salomon zaki na basi combien azala combien de basi mobala nga kitoko mobala nga za élégant mobala nga lo mandate mutelo manaka mama na e très bien ana facilité yo linga mwasi tant que mobala nga o respecter nga na ndaku na e donc je préfère mieux ko ça ada je tika na ngona beso te que deuxième fois botte première femme libala terre bobo linganga tele soba bobo linganga bosi ko ko yo mbanda na yo mbanda abo sa te que bobo linganga ko me akoyoka mama na e please so zo ebango wana za mama aboti ye ngaka na ndaku no chaque tongo lokana manka pena ndako loko selati chaque yo bavandi pembeni na loko pe ya bien malobo kende ko bunda ngamba na ba peli yo na ndako sale lote
Attaque votre télé, me costume dans le beau beaucoup, mais c'est demandé au coquille. Comment est la carte? Non, respectez pas. Yuma, oza Yuma. Pourquoi Yuzo Kokate? Na boye zala qui na simba bokilo na ngana nzo. Ye, t'as le coup de courant qui est là, ok. Et bah, quand t'as respecté, tu peux respecter, tu peux des bons. Ce que t'as yoki na ko yawana, na costume dans tout ton bunda. Pourquoi Yuzo Kokate? Popi na osabuna chaque jour. Popi sur le carte, moi et l'eau comme quoi mouké. Mama yaka. Boti kama sona uzika na zika. Na kosi kote zama nonga na bisna libumu zama na ngana ngana kosi kote ngana osonzo na wanda kuno chaque jour nous confions na to ko bete so mbali so ko tinga mo ko beta ai ta buzoba ya wali ngana so ba makasi ngo ela batwa tala kumemangana ba geste wana te mbongo libusu ngana na peso mbongo chaque coup mwana mona kite Damien Mandondo Coloteur na France na Saint-Étienne. Na mwana petit Damien batindi mbongo wana balubi isunga yo na mwana no fifi yo yilanga makambu mutu etikali lelo yo yilanga ke balubi lelo mutu etikali yo ko ni on titu na yo mbongo za bisalela te Tito ngana toza ba infirmière te to ba docteur te docteur wana lobi nga bien muto moi ne fandiance non j'en ai marre na sandeni j'en ai marre abi maboko kititi na se na sandeni na kena tuni divine maleba na tuni soki moi salon lycée mi soki sala ndengwana alobi nga ya des fois pe au monde pe e ko koto pe na sima soki ko tinga na sima na sandeni pe sa mona ke longo na muto ngo e sika mo kende ngana mona kate o juste babenda kayo bana ngo ndenge nini ongana mona kate ko kulikolo oza poso mona Alexandre Alek non Alexandre on le kate on peut s'encadrer brutaliser yo ko brutaliser nga to zonga Maman. Yo na mishi no sa tamu ko na pesa nini mbongo mtota ba asa kuyela ngasi mtu ngombe wana Maman lelo babu na sependa ko simona nzoto tena na asimbita alinga ya simba ngombe kuya maman nyongo na yo ango ezela mutu atabambolela moi zela na no papa mutu atabolela mo place sima ngande ngwana tena ibsaka o maman oyaka chaque fois papa tika ngana solani parce que na kosa ngana mwana mbale na mu yuka nanu ngaza papa na mbale yuka na expliquer yo papa moi ça yuka nanu papa moi ça au seka maman ko seka te parce que c'est na moto o beloko ça fait au 4e fois na côté la prince El Matador zela papa alobi nanga chaque fois mon prince El Matador aibisinga bi papa na mona ba discuter tout le temps na tantine wazona ya monene expliquer ngai maman vérité jamoko jina na mutenga ndo bafifi yari buchu ayena mtu ya ngombe ona oyo tulibaki leo na uyibisanga nini yake ona nani mtu ngombe yake ona nani asali ngo kule pana bango asala ogeno liela pana so na kopa liela ko kuna mama a devoir ni expliquer la vérité ngana mo yoka nanu te iloko devoir eza wana isa masolo o nga zo sona lobike ya mbalo yo vome kutu ya kata ba poumon ata mi shop de ya ngombe ya kaka mutu ngona mutu te so bichiko c'est comme maman yo sa ngombe c'est yo ngomba yo to katsa ngombe c'est la mama yo to katsa ngomba ngo mana nukende papa opesi $100 yo kana tena mo opesi $100 na mutu ataba $100 so na bibiloni Tito waliboma yo kasi kona ebisa o monda ngesabo mbongo ya libuchu yuka nanuti mbongo ya libuchu ona yibisa joke Tito osisanga makasi tika na yebisa ye ayo saite Pito Lukaya na manager na ye Freddy Iflanko na Uganda batindinga mbongo moko boyi na libité lelo tokulia chutu babilo tolia regime na ça expliquer lelo tokulia la biso ya misunité tokulia ba regime banini bon yango na ce problème uza komona mais ça problème on va tekela mutu musuni chaque jour yo kana biso na tekele musunité oui maman omoni ngana otekele musunité mais senga na kufi pana kulia kufa pana kulia sonye oli na ngai zela akufa ena yo akufa bilu papa ça zela ko expliquer ngai legime yo kana kubuma legime Tito sakanela maman ya usifaye maman buma ngai mama nyoto topona mtu ngombe wala tigai mama tigai papa mondi buzoba maman tigai Tu dois d'abord te calmer, calme-toi. Selon la mokolo et puis la responsable. Calme-toi d'abord. La potion à vie, oui, au lekinga pour moi c'est l'anga aux huiles. Na boité mais écoute un sujet télé. Obi toi les besoins maman alobanga makamo boyeke ba chemise bo ba pesa to ba biloko ni olata. Ngabi non maman. Un peu de retenue quand même na camarade bo to musika. Obi ke bobo comme bisanga obi ata petona diane. Obi mamunya alobanga kimukala kimuko simba ati. Na bari na démarrer mes soingai. Ngabi ta pecho yo. Na lobani bla na soigner ko joindre moi si na explique pecho bla na expliquer. Aina kaza ko funa pa maman pour akora supporter on ati.
Mais il n'y a pas maman kuna Naomi présente. Maman tient un bâtard. Et donc, quelle humiliation. Ah ben, oh. Tu vas tirer un bâtard. On n'a pas une décision. Parce qu'à faire, on dit dans l'intérêt, ma classe, qu'on a et comment tu as on a des paiements bon point. Mon cher ami, on a une décision qu'on a beaucoup. On a aussi ça va faire un gros. On a appelé nos salités. Et on peut savoir pour on dit on a appelé la balle, on a crépé pour la fois, on a pour le belanga pour chaper ta moi équilibre. Hein? Écoute, mon cher ami, moi je vais te dire une chose. Hein. Tu es la seule personne où on s'est confié. À ces moments, tu ne peux pas me laisser. À ces moments, ma mère, c'est ta mère. Fais comme si c'est ta maman qui t'avait giflé. Fais comme si c'est ta maman qui t'avait interdit, soit à Gangela, soit à l'obélio, ma bémokobo et dérangé. Au milieu, maman, vous avez interprété. Au milieu, ce qu'on a signé sa mère, n'est-ce pas maman Bakata. Au milieu, n'est-ce pas on sait ça va vous zobaner, n'a pas de bota. Si n'a ma bota. Et parole, non, mon cher, tu ne peux pas entrer là-dedans. Et ça va passer, ça va mal bébi marango bongo. Mais bah encore yo banina maman lelo to banino to ça amitié c'est ta mère toi tu as pas amitié ma mère oui mais chokanga il maman robanga peut bon mais toi tu as pas amitié déjà maman ça parce que tu es son fils mais le point est choqué mais obi kende maman lobanga makasi bon lobanga bon moté quand même nga dia to akopana ya au moins na ngati na boti funa nyati bon on a angle on a oh te ye dans mutu mon cher écoute c'est un problème tchana na tika mikolo na beno makamu non pas parce que blague on est na baile yo ba mon blague on est na changer nan bon il aime suivre changer bon peu discours mais est-ce que le question pessime comme makambo non risquer vraiment ça ma bien je suis la seule personne dans ce métier là j'ai demandé à créer trouble la foyer là mais ne monsieur blague té ce qui les lots comme bona maman maman comme c'est à niveau Simon elle se permet au lobagayo mais c'est quoi comme histoire elle veut quoi elle cherche quoi dans ma vie abinanga obikisko elo abetana alors mukimukala na âge simbarate oui na âge pena kimukala na ego simbate pena pana oui c'est vrai na kimukala il y a ça on rappelle moment quoi hein na pas problème batamu na et puis yeko mbatamu a une importance c'est pour ma fille na ngande leka kutu et leka ne mbata bon c'est bon mon cher na yoki mais na yona makamu to ke na na angle watika biloko na to ke na te bogo eza muto ke na na te toi tu j'ai des problèmes très sérieux tu dois me soutenir yo na no balité oyebi ndenge chokaraté na moment où ils ont la place au ta porte nous aider au monde à soutenir na ba prombo s'il te plaît essaye de parler de chez Bino na voyage chez yo na voyage pour chez Bino chez yo na voyage pour et ça va bablo tout temps kutanga ba libanda il faut na éviter tout kutanga ba libanda il y a encore un problème hein Nanga question boitinga son nous tourne le camp va bio droit faut pas commencer à me poser des questions pièges puis voilà c'est quoi cette histoire Omar on balanga on bala mututi c'est quoi ba biso na ko bala ouais no kabulu na mututi ngaso na kangi okutukani ba oyebisanga wana ba ebisio nini c'est ça le problème ba ebisio nini ba ebisinga ba monyo na nyangwe okita na mutuka pe place onga na vanda kita liboso bamoninga wapi na nyangwe nga na nyangwe oui okiti pe na fiona osimba ye na miso bato mari nga mo so la sana miso bato ko bato so mo la sabona miso bato tezano nga bamoninga na kiti na nyangwe na fi yoko na mutuka no na jeep na yo ya noir okiti na mutuka mutana detail na jeep na yo na bilambo la taki okiti na mutuka boye na nyango bo simba na fiona boye bo vandi bo saba baba bêtise na miso bato na sale ni confiant bo vandi na ye na miso bato ozo embrasser na miso bato aux agistes omeli non ko ça omeli na mila masanga te oyebi na mila masanga te oyebi chaha Scoublo no salanga na ha masanga yo ndi mto omela tsinga te oh mami ça oui aux agistes ou bien au blague. Eh, est-ce que tu as vendu ça déjà beau et puis non le bon on a calme. Est-ce que tu parce que pour y bisailler. Écoutez. Je ne supporte pas des bêtises moi. Hein? Surtout pas ma personnalité. Est-ce que quoi ça monter avec ce bozobo? Nani ça deni non. T'es nani avec ce bozobo? Yom to monenga. T'es yom to monenga. Papa et lo kana ko lo ba nani amona kinga na otuno. Eza batandila. Ndelo yo tambola na bat basé beleti. Ba mona koti. Mamso mi liboma. Est-ce que ngasi na bia liboma? Taliboma azalo kwa ngabo. Omar, mam non lo bona yande vete tika kwa mbringa. Tika kwa mbringa. Mami sana na ebisio.
Nana poso sur la gamba sikote. Na binani ya biso mamo. Ntanzela. Est-ce que kena obi ma wana vanda ki bat bazai kité. Tout autour non bozo wana na batute. Au mari. Tina bala o boy. Nandi oui, tolobake eza façon de parler. Yo balanga. Na bala o te, ya façon de parler le mabe. Tina ndima o balanga. Naza mwasi na yo. Nana poso bande la vite. Même ça tu peux. Nana poso bande la vite au mari. Tu peux arrêter. Raisonner sur ce outinga la bafia qui chasse Ngolanda. Qui chasse net troublé yo. Tu commences maintenant à me taper au nerf, tu sais? Oh papa. Occupe ça na so buzobana. Na lingi na ote. Na kamano. Na ote. Na so buzobana. Na so betizana. Je dis na so betizana. O bonenga nyangwene. Na bona ngala nzoto te da boy. O monenga na nyangwene na tuno. Bon nani? OK. Nana monenga. Mimi mtamona. Nani? Mimi. Camarade yaka. Na monenga. Nabina monenga. Na nabina monenga awa. Ayo témoigner mission. Loko akosité aya témoigner mission. Place ya monenga. Ayo témoigner mina banga makamite. Oui, appelle. Mimi banga makamite. Benga yo témoigner. Non benga Bonne bêtise oui. Non benga mimi ya, non benga kuna téléphone mimi ya ayo témoigner. Ayo témoigner makambo. Oh, poni ko mili moi sino be poani. Et qui to côté? Vous mili na baba la poani. Quand tu insistes comme ça, tu vas me pousser plus loin. Ah. Faut pas insister dans des bêtises comme ça. Et oui, bien très bien. Ok. Yaka pas. Tukasa ka bombo. $100 au pesa ki o kange munokoti. Okasa ka bomba yot. A bombo te po ngana pesa ki ze belé. Ngana pesa $100. Oui, au influenceur au pesa $100 a bomba da monaki yo. $100 a lobby. Na sa na ko te ngaka kozongisa la nga. Nga bi kozongisa to ko liango. Ngana pesa $100. Oui, ayebi singa bombo. Au pesa $100 pour au kange munoko na monaki. $100. Aya yango. Non benga. Aya yango. Non benga téléphone. Non benga. Il va pas que ta maman on a zo benga ya. Mais elle est sorcière cette fille. Mais petit coin. Ba makamno c'est le ka ba foya ba ta yebi. C'est na foya na ka binya yebi yango. Ça c'est la sorcellerie. Tu trouves ça normal? Hein? Papa na inga ka tosula po makambo niveau ezokendele. Eza vraiment malamu mingi te. Omonye ndako na yo kunanga moyena cha suma ko lokuna ezati. Par rapport à makambo nyonso o ezoleka na kati ya ndako na yo. Nazo respecter parce que oza bokilo na ngai. Alors na olinga te vie ya mwana na ngai natika ngo mwana na ngai aya kokutana likama kutana problème mo bo na vie na olinga ngo te. Donc papa bobo en tout cas excusez-moi peut-être ozana bandiano mususu ya makambo na osala na bebisi programme na yo. Na bengisi yo apoye bakake non. Nga weekend na zo mwana nanga nazo ko zo mwana nanga po mama na yo alingi yete mama na yo alobi aza mwasi mabe abongi po na yo te mama na yo abi osozi mwasi mususu oye alingi balilo alors no kulinga te Martini nanga avant d'akanga na souffrir mwana nanga comme na ba souci comme na ba problème ebele le quoi de nature na aza mutu akoka koloba loba te mosanto bomba aka makamu na motema bomba aka makamu na motema na yebi très bien. Alors, on a lobby comme maladie, tension, estomac, maladie, makasi, et ça, il y a une décision, on a récupéré moi, Nananga, Azonga, Ao. Bon, maman, en tout cas, désolé. Premièrement, je suis vraiment désolé. Il y a déjà, on a senti on a déjà l'émotion. Je vais ramener ce les Canada pour je suis au courant de ça. Naïbi, désolé. Et vraiment, dès que vous dérangez les vous devez mettre une chose que nous avons vraiment à l'est. Mon sang est moi si moi si na lingi maman si na yiko beta porte awa si na yiko senga loboko moi si nanga les agité quoi qui nous mona makambo ya zomona lelo. Je sais na profiter déjà au vanda wa kosenga ba excuse de ma part et puis qu'on présenter une excuse na o union sur les cas qui entre vous et ma mère. Vraiment, maman a trouvé place au Limbisa. Baloba, Tonobaki, les bosseux à l'État, qui est pour le meilleur et pour le pire. Et je pense qu'actuellement, ce qui nous arrive, c'est le pire. Le pire est les lots, maman. Il y a un autre ko senga. Na lemba, moi sinanga. To bo accompagner œuvre et à diable. Moi si y a soit porte à Kende, maman, je trouve pas pourquoi il faut ça dans ma bonne. C'est pas une très bonne solution pour nous. Et ça va combat.
libala nyonso na pas problème. Ma mère, je la connais très bien. Elle a habité Nini, vraiment, et ça dit que tout comme matin à niveau. Mais maman, je vous assure que je vais trouver une solution. Tonton Bobo, la problème na réserve. Maman ko finale ya un problème té. Mais ko zwande moi si mususu ya yo akala ko yane na ndako. Pese pesa mabi tonton Bobo yo pour vendre ya mbala moko té. Copine, il lo connaît ko ça mati. Et puis papa nangai en absence nanga j'apprends des choses maman no azobi ke moi obala moi si yo bi ko bala te et puis maman no na munoko na moko e bakata zo bananga soki mo centre nanga longo na ndako na yote makile ko tanga donc ye zana ko soka na sala mwana nanga mabe soki lelo mwana nanga mabe yeli e bisanga no papa nanga bo bongana ozala wapi na kulinga te mwana nanga bilika mo mabe yeli e papa nanga na place nanga na za maman moboti maman je vous garantis mabe vraiment ko ya te tout fait. En tout cas, on a à disposition. Mais c'est ça. Pour vraiment trouver solution. Je pense qu'on va trouver solution à la meilleure vision. Dans le cas vraiment, on a les 4 étapes, nous sommes vraiment pour qui m'écoute. Mais il faut faut ça il faut que moi na moi on a kananda kuna yote. Pour ceux qui ont eu un jeton, banni, mon sang d'azo, mais la zo pour qu'on bate, n'a ibi que ma camion se les cara, mingi mon sang taïb sa côté. Nayebi depuis azokola mutu alobaka ye mosanta alobaka te mwana nga koka koloba te yango nomoni bazomonela ye mikolo nyonso mama nokofinga nyonso asaka eza mabe mosanta aza solo mosanta aza salite mosanta aza vraiment nayebi te mwana moninga na kati vraiment nayoki maman botikelanga to je vous assure qu'on trouve solution. Mon pépé Amboula, oui, banque Sabisoti. Diable a compris que tu as du sol, il y a un projet invité. Mariage, ils ont sacré. Donc, si on a c'est parce que, va comprendre que moi et ma femme, on a vraiment de l'avenir. La négation à revendre ensemble, mais nous avons venu la bombe de ma mère, je ne la connais pas comme ça, je suis d'ailleurs surpris. Voilà donc ce qu'on fait des enfants, on analyse, on a ma fille qui cherche à capable, car même si sa famille a battu. C'est une photo spirituelle. Solution. Ah, faut se faire en tout cas papa n'a pas de confiance. Na lingi suko ya kuna teto simba na banzoto ekoma ya kosona en tout cas oui ça même mukolo na tanga mona ozoka sonya munte na ko suko ya kuna te esa nga so pona ndako mwana kosimba na banzoto bongo en tout cas eza gênant vraiment pour nanga papa bongi ça pende puis moi ça solo la pena maman bino ameka na kokitsa pe mo motema bon yo kene boya kile tika maman natiki Gladys. Navandi sur awa. Nana besoin sola na yo. O fungela nga motema na yo. O répondre nga na ba question na otu na yo. Soko lobi na nga vérité. Non bon sa vie na bino. Non mais mo partout au linga. Ata pote no tinda. Ok, on a déjà Turquie? Oui. Au Karamot? Oui. Istanbul? Oui. Dubaï, au Kenda? Oui. Chine? Au Kenda, on? Oui. N'est-ce que tu Chine, grand monde? Nana ba de belle au bon en charge. Pas saint des saints. On tout malam ya Chine. So le binaka vérité. Na benge kaka ba selo makambo ke Chine na Chine on kuta déjà ndako eza ba installer makambo nyonso. Tiri kutukolobate Fifi Miel azawana c'est ma sœur Belinda Lombe bazawana Christian Shoga bande konanga bazakuna na Turquie ba aider yo Paris kutukolobate Rika Lengola ko zo avanti na ndako o monde ozana okoma yo mais oza yo mibale Gladys mibale ozi photo na ondoza ozi na photo okokoma bo akopesa yo suki nya solingo cha kabelo envia moni ongana chaka eza fou Ocha original. Alors là, tu as un si capé, bijou que tu colobate. Les camions, tout nous est simple. N'a pas besoin de répondre. La sincère, pourquoi ça m'a dit. Entre eux, on a un mari. Vous avez un stambali. Tout avant de déranger, avant, yo boye qui na yo. Akosuka rabite salaka loko beli to yano na ndaku ba jongo des alakati wa mona kinte
aime ça ça que ba j'ai mort boyo moneke ah nazobanga tout à force qui tout ba blague yebisanga zala sincère nga na ko faire déplacer mboko comme ça nga na mbali nga tout ka solution entre biso alinga ki ouais Nene le baka vérité. Merci bébé. Ngana papa ma ilo kama bizati zaka accident di salike na iba na papa ma. Ngalo bilo mabeza te. Est-ce nga bilo mabeza? Nazaka besoin na iba banda bolingo na bino kan. Alingela ki wapi tu amemona ndako a promettre yo nini. Yebisanga ke papa mari azambali na ngana li yo confirmer nga parce que bato ba yebisenga. Tina vandi bonaza information hein. Nandimo cho na ndako oyo. Nazo bate na lingna aider bino. Mais naza pousse na bimso na problème. Ngana papa ma ile kwizete. Umoni question zo zonge ngokaba. Elo izatendeni. Yo ngolo bangani. Yo ne boza mo sambate. Te. Na venir sika ba tout la kono vanda wana te. Te. Yo bimia na venir na te. Te. O sakananga. Tu moni na vandi so apoto sa ba jetoni. Un Gladys, Miss non ne la c'est kozo kosa. Ozo ba na vérité te. Kosati. Eh mimia na raison ba kinanga mamisa. Keba na bana boye. Keba na bana boye c'est la sembla vandi hypocrite. Yo ka so remplacer na libalo. Yo ka sima do vana yo remplacer na libalo. Assure. Hypocrite na osa na mama bino bima libana ndako. Omondako ndako mbali nanga. Ndaku na binote. C'est bon, tine mo bana nga piège na balabala. Po kanga e simba te. Na âge na yo, o meli makam na motema. Na vandi si binoto me consola moi moke. O vandi si bisote nga mona vandi ne na mataku na nga. C'est bon maman, pas mes amis. Nanga na loba boy maman. Ici c'est chez moi. Olobi? Ici. C'est chez moi. On a lobby bon, c'est-à-dire que Oyo est dans ndaku nanga. Ndako mwana nga na vandi. Mwana na yo abalanga. O kabona mama na mwana ni. Mwana na yo te. Nami. Naza jusqu'à là naka awa. Je suis encore là. Maman naza na awa. Trop c'est trop. Maman trop c'est trop. Avec beaucoup de respect que je vous dois. Nazwa kolo kama maman abotinga ndo botelanga mobali ndengo botanga. Maman naka na question moko. Vous allez vraiment na facilité à répondre. Maman, question n'a pas boyo excusez-moi pour la question. Na sala onini ya mabe. Et puis ce qui nga na linga kioti, nga na sacrifier ma kila na ngate, na pesa yo pour zwa vie. Na futa ba mbongo na nga e uta na posha mwana note ba mbongo na nga ya pasi ona bolingo ya mama ya mobali na futelo na ba hôpital o comme na soka toki hôpital te to ba luka boy te na se sacrifier mama na salela ba shopping mama nini o ba salela mutu te na salela ndeni mama na binisa matrice na ngai na tshelo na sali na peso lia na lia te ba lia matrice pe ya mutu abota yo kutu banda ba bala yo bota tate elo moko te ata so ya pambo salate mais so ezaki dia nda saboti mais eloko na ngina lobano rappel oyo rappelanga bato français ba chantage na yebisaka yo mukolo mususu toke na hôpital ba benda makila na yo bazongisela yo ya loko defisaki ngati zo makila no lingi makila no te yo mutu aliboso na mokili ndo pesa mutu makila te yebisanga yo mutu aliboso na mokili ofute ya bato hôpital yebisanga siko tango yo futelaki nga hôpital tango yo ozwaki makila no ekoti na kati ya nzoto na nga kasi mwana nga bala oti afuti ti ozolia pe mbongo te ozolia mbongo te obota pete bamutema mabe olobi yango bamutema mabe makasi mwana yaka na esika kimia mama na obota ndenge nini nalala lamuki problème buto eyindi problème esenga mobali eza te ntango bolala kuna na mwana nga moral azomema yo na bamouvement nyonso azotindika obeteve ya masasi kalikile tota ekoti na bi mais na oyeba mpe ndeni so ekozanga obota nange euti mpa nao po nde makambo ne ya mabe nde motema ne ya mabe mama limbisa nalingaka nde yo te naza mpe na poso olinganga te me nzambe ayebi nga nalingaki yo napesa vi nanga mpo na yo olobi yango bien olingaka nga
Mais oui, na bando téméré ko linga tant que yo lingi ngate. Yo zo linga ngate na zo banga banda ko lingoka. Mais na lingo pe lisute parce que yo lingi ngate mama. Masasi mwana ngai. Ezokende ofele. Oh ndenge zawana. Babenga bona. Ba traîner, ba gardien. Tango ba obeta bali. Masasi zoya. Pouf. Matrice yambi. Tellement na matrice na yo. Ezika nango masasa mwana ngai taka ta. Ezoke no fele mais ce que ça pas Diane ba triple ça passe yo ndeza passe maman qui se respecte ko bimisa ta ma kambozo bimisa tina miso mwana yo ata na bimisa moi déjà ko évoluer kala to zaka ko kena ba piscine na bana mais lelo to komo kena na ba piscine makasi e bongo mama ba ye yo ngam na benga ko po ya awa kasi c'est le lobby mananda nani ngayo yo mama ngazambanda nawo ozambana ngate mana no de dia nambanda pe ya dia mana de ya dia yo za mwasi ya mobali na ngai tala mwana mabe utakanyo manke mama no fandika munokolo baka kwa mbeli wana okokata ina maloba te. Maman. Tema. Telema comme tu oluka te telema. Non, on va noter les mains. Il faut. Yanda comme maman te, les anda kuna yote, yanda kuna telema. Non, ça le faut. Akas. Maman. Telema. Naba lote maman zate. Telema. Pour maman zate en oganga. Telema. Omoni bobo oyo betel ba tout tongo midi pokwa. Mobali nanga. Bobo abala ngai. Mama olanda sima. Yete muta kozwa matiso likola mbeto zi bobo apesi yo ye. Naza mwasi ya bobo. Alors olekisi. Telema. Tellement no bendo basila na maboko. Telema. Maman. Et puis qui va pas maman. On l'a qui s'en va. Écoute-moi. Tu me vois pas? Maman, on a raté. Tu touches ma femme? Aussi, moi, c'est ça. Eh, maman, problème ni. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Donc, on se permet de nous si moi, c'est un gars. Écoute-moi, Diane, quand même, ça va m'emboutir. S'il te plaît, non, doucement, calme-toi. Aujourd'hui, je vais trouver une solution. Diane, Tika ta maman. Tika kolota, je te dis. Donc, et puis on se c'est comme si tu es dans la rue, donc c'est comme si on n'a droit on se défendre. Diane, c'est ma femme, tu es chez moi, tu as trouvé une autre personne et tu te payes ce luxe et on soigne, ça y est? Madame. Au soin de c'était, je suis les anines. Tout ça, à toi, au lingango boye. Tu veux, hein? Tout ça, c'est déshabillé à 3 personnes comme ça, fantasme, mais alors, qu'est-ce que tu cherches? Mais moi, je t'aime, c'est tout. Tu m'aimes? Tu ne sais pas que je suis occupé? Ça, c'est la sorcellerie ou quoi? Et ça, c'est Sili Okoyawa. Vous avez on a la tête? Eh, maman, n'a pas qui est déjà té? Tika bloco ça là. Arrête de rêver. Tu es chez moi, au moins, moi, si yo. Au yéno pose au soina. Diane. Bobo, ah, mais la mingité, place à télémio. Pardon? Maman, elle sait que vous avez un maman. Je te pose la question. Et t'es manqué un respect déjà. Non. Toi, tu me manques d'abord du respect. Bobo, je peux pas tolérer. Mais comment est-ce que tu peux venir chez moi comme ça? Si tu es ami à ma mère, écoute-moi. Si tu es ami à ma mère, tu as son numéro. Bala. Chez moi, je ne veux pas. Chérie, pour ton respect, je vais partir. Mais pour mon respect. Pour ton respect, je vais d'accord, allez. Pour mon respect. Si réellement c'est pour mon respect.
tu pars pour ne plus revenir ici. Si réellement tu me respectes. Mais aïe baga. Ok? Yangana ezaya bomwana o que yazala. Si quand tu es sous banaté, il y a bomwana, tu l'as très bien dit à cette époque où on se disait chérie, bébé, tout ça, mandé faut ça ngati. Pourquoi tu cries? Mais parce que tu n'arrives pas à comprendre. Diane, Nini. Apaise-toi. Zelana, na sala, na ateza makase matali susu. E matanenge lingi e kende likolo, mais ngai na rosongisa ngote. Écoute-moi. Yebsanga nini, na sala ka oneti nini otinga manga makasi boy mama. Ezaka nini on na sala ka. Yebsanga na bandela ngata pour inde na fona final. Ah, o bandela. Non chérie, toluka non, s'il te plaît, toluka tolieba ide na ye. Nini pour ça raison. Makamni oyo bimsala mo. Tetoyoka no ide. La prête mino chambre na nga. Ata kutu koto comme la fin du monde, ata tutika ngana ye impossible. Moi souci na ngezali na yeba nini o yatika no na tuna ye. Je te dirai quand on va se voir. On se verra plus jamais. C'est le moment si réellement tu me respectes, dis-le-moi. Na salaka o nini o ezo kokobusa nsonga. Maman Bima. Elle, je peux pas dire ça. Bima. Allez, prends la porte. Tu vas parler du respect. Si réellement tu me respectes, ne rêve plus jamais ici. S'il te plaît. Pardon? Tu me cherches des problèmes? Hein? Non, bon, c'est normal devant elle, c'est Olobabo. Ah, ok, bon, mon discours. Seigneur Jésus-Christ. Au moins, on continue l'autorité. Non, calme-toi. Zéla. Diane. Chérie. Ah?